danger. Oh, j'ai là qui est ça déjà. Ah, ben on a Glody. Donc, mystique il fort. Donc, on a une émission avec. Dans l'émission, c'est une émission, c'est que tu auras appelé après. Ah, donc, mystique. Kitoko, on a séparé les forts. On a talaka yo, bisuka masolo kitoko wasakanati. En Zamba, Norvège. Ah, kitoko fort, on a l'eli. Bon, rappelez-moi activé. Talaka na banda de émission bani. Ah, merci Venanga kitoko wasakanati. Merci. Vraiment bana poto talaka nando solana Venanga. Balobi Venanga Glody Kuma Nzamba Norvège. Moi ma solo eza mingi babili oba chelinga kiti na mesana osana nga blow moi live. Loba chelinga kiti pour ma solo eza belé bon. Je dis que na fandaka même quoi, na fandaka même. Ah Venanga Glody Kuma donc merci vraiment talaka vazo benga petit na en pleine émission donc autant nga solo na eba même pas ingénieur qui leader bongisi makambo koto. Ah donc il est là vraiment babi makambo za royinda. Gradi mu ya vraiment ah Venanga Kleboa luki makambo Venanga oyo César nga di Kleboa aluki makambo parce que dégâts au foule la petit oyo talaka ba Glody Kuma na kata Norvège ba mame milinze mana Londres ah ba Venanga Edo Masamu na ba benga petit na bango donc ya rosakana te mais lelo kudu talaka ingénieur qui est ozwangai de pied levé moi kudu na zwata carnet d'adresse ezate mais carnet d'adresse à mutu donc lelo ali gamba carnet d'adresse à mutu chez Dokatanga. Encore et toujours en forme. Quand la tête décélère, moi, et bien, qui t'a pour moi, ma camboué, banda, vitesse, banda, talaka. Vitesse, qui une réalité, banda, au saranate. Le long, na koloba mingite, na vraiment, na pour ça, le mingite, mais ils a passé. Toko miwapi, naba pasteur. Toko miwapi, naba prophète. Tozo kende wapi, toko suka wapi, toko matana mutuka nini. Ingénieur Kelly na sima caméra wana masananga ya motema Likres Kabash hein ya oloba kutu mingi ezate divine mbombo bino boyebi vraiment donc ya rosaranate pasteur atie protocole zemi na kati église aza kutu pasteur ataza prophète atie protocole na ye zemi et soki pe na otia zemi te oh, et rebeta désert na kati église, to kende to longola. Bakeba longoli. Nzambe pe lokola lala kate banda ba yiba embetu lokola bakena na mbetu na ye, pa vewana, agena na mbetu na ye lokola vewana, agena na masolo site ya César ngadi. Na nzamba lala kate, sœur nanga Corinne Yambongo. Yambongo. Yambongu, sœur nanga Corinne Yambongu. Donc il y a Rosaranate Nancy Bongele. Pasteur, prophète plutôt. Ache nani na ezim protocole na kati église. Pasteur prophète on a marié hein. Azana moi si na kati église. Mais quel iso sous libanda na so ebate. Nzamba ngo to salela vraiment bandeko. Bana mikilibo ta la image eza pas si vraiment Rosaranate parce que toujours comprendre était nzamba ngo to commencer aller na ndenga ba aventure Tony. Le rôle à clé bois bah ça c'est ba aventure César ngadi bah ça c'est ba aventure mutalinga zo circe na komba César ngadi hakende boy César ngadi azonga boy César ngadi ti ba comment zo hein intime na loba mingi te pona loba ki déjà tozo ebate to komi wapi to sa msala nzambe ndenge nini nazo continuer mais na olingana balancer les bino moi image au mona degré à désordre. Famille, il y a moi si, famille, il y a protocole, bah il y a une église. C'était hier, dimanche, il fallait église et prier, mais pasteur déjà, prophète déjà Kimi, a dit qu'il sautait dans l'église en Saranate. Bitumba, bah il y a ba bouka kaka église, famille à moi si, ba bouka kaka église. Donc désordre au Saranate, voilà. Natiki bino botala non moi image wana, moi parti mou qui est aux autres la bine et puis on se retrouve juste après. On y va. rdcongoinfo.fr. Tout le monde est d'accord. Wembley Stadium, César Ngadi, Kleboa, toujours Kleboa, toujours clé.
bisous. Pour ma mère, salut pour ma père. God bless. losake kingeo mbwa pona kesika koganga te ngomba ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki bango sendata nalamuki na pongi danyo zali te oo dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet Bolingo harmonie ikele Daniel Bokombe Bokombe Le célèbre journaliste Adil Ondolé est beau comme un dieu César Ngadia Clébo a toujours d'accord, même les tchors. Grâce Mizi et la sexy. mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo akima ozo dongeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le rôter, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Omono longolinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ni. C'est la TV rotala ça yo compatriote solo. Je vais ngai, ngana combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kandesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na mela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Filmer en haut.
betuna ba ou différence kele hein betuna ba ou vraiment différence à monene to tiki bango awa biso to ade na maluku balanda biso ba ozwa wapi ba zwipe wapi Dani Tsunami Dani Bokombe Tsunami sert propre na Hollande partout aux années partout matadi partout aux anaye nous boso ba image tina kata gouvernorat to kota naye hôtel de ville to zanaye ba inauguration ngaba to zanaye na ba RTNC na ba studio to kenaye wana to zaki na ve na biso njora Dani Bokombe Tsunami abingaka na petit na ngai vraiment donc il y a le baou tout mingezate parce que nous mo sentir vraiment donc ngai non botal image na si botal image bo sepeli bo seki et pesi bino pasi donc des ordres va prier pour toute église parce que prophète a sali buzoba prophète o sali buzobo wapi buzoba donc ça qui vraiment pasi ça qui passe malgré tout aux seka mais musala nzambe hein? Pourquoi pas tous à la loco là-bas papa Germain Tanta hein? Germain Tanta Mouteba pourquoi pas osumuna muto tambola na crainte de Dieu kokoi sabatoza na solution te oteli mutu maboko mutakoi c'est pas ça la solution ça que non oso tambola na crainte de Dieu oso banga nzambe yango leki nyonso hein? Ozo banga nzambe ozo tambola na crainte de Dieu et ça te so lobika comme nzambe ndo bangisi bato otieli mutu maboko mutakoi ndo moni ozwi sikso tomboli mapeka non faut kozala lokola ba pasteur Guilain Tanta na Afrique d'ici dans c'est nzambe na ko banga nzambe voilà et tant que c'est nzambe avec crainte au monde a vraiment que non makamutu ya bien ya nzambe kolanda yo mais misusu nzambe obimisa ba on poisa mais to kamote parce que to ebike et comment dans la Bible sur le temps de la fin et elle camboitant TR ils en ont cabino côté et elle camboitant sur le temps de la fin tozo comprendre abiso ba prophète c'est ça bo mema biso toi na pour ça ba prophétie toi na pour ça boté abiso to banga nzambe toi na pour ça bo laksa biso ndenge nini eloko nini tokosala po tokota lola ce n'est pas que non botila biso kama boko yoko pambwama na moni voyage na moni nini non montre-nous la crainte de Dieu c'est ça yango nde leki nyonso yango nde leki nyonso eza te que bon je ne sais pas so bolingi nini ba prophète na ba pasteur bon nzambe ye moko asunga bino et tozoki pe ba interview to tunaki battu à propos likambo mais tous les gens ba maman ba sœur o ba lobaki bazaki desi et ba témoignage ka ya mabe et c'est ka ba témoignage ya mabe pour ces prophètes na ba maman na ba sœur toujours tozongi tozono ba témoignage ya bandeko o ba lobaki à propos ya pasteur on y va. Moi était vraiment donc ndeza boto ebité ce to kimela wapi na oyeba te to longo na kata babar to ke na église mais ndenge zana nyoso ka makambu do tozo comprendre te église kaka awa biso so to yara na église wana to kende prophète to kei to boya banganga to kende pa ba prophète mais prophète asa minene taninga sente mo amosi abatu elo tika ta bota ki alongoli ezemi aza protocole alongoli ezemi ata vraiment ezemi cette moko tika ta bota siko makila wana eza maboka pasteur siko tokende wapi basala nzambe pena to oyeba te toloba est-ce que nzambe musala nzambe solo asala nzambe solo to za makamsu ba gris muso asalelaka tokimela wapi po ani ko baby saboye po na nini donc ezopesa biso musala ezopesa biso pasi do moite epesa biso pasi do toyebite so tokimela wapi tokende wapi toyeba se tokende wapi ngaza fidèle l'église wana et été que pasteur a violé au boyete ça fait moins de 3 à 4 ans ngaza pasteur na ngai na tikala oyo ka été na likambo wana ke o a violé o nini donc na bien ngoti donc selon ngai pasteur o saba maramwana ti wana pasteur na ngai na kenda raché na fandi chez to fandi pa te ngai apesinga wa conseil wana ba conseiller makamu ya ba mensonge ya makasi archi faux donc pona ngai na rondima ngote boto conseil ba sana nzambe eza mabe ya dalisumu oye okrimase église nzambe obuki kiti oyibi ya lisumu do ya da mabe donc le coup moyen ensemble les a été donc
nazoyeba te donc pardon yake nazoloba bazokanisa na kosela pasteur na biso papa biso moyen te pasteur wana motema mabe soki basi akoloba na basi balala veye soki balali veye ale akoya na mwana mwasi moko atuti ye na mosapi soki atuti yo boye yo lamuki ale omati na chere akei kosala action bamama mibimba minene bamama bakoki kobota ye pasteur wana azovanda na bango azosala na bango barapport aza na 36 azozala na bamama ya ba 50 ya ba 60 papa moko mabe pasteur toyebi te soki tokosala ndenge nini na mokili oyo papa pasteur wana azemisi mwana mwasi wana azalaki na mobali na ye alobi alongwa na libala azemisi mwana mwasi aboyi kolongola zemi alobi po soki bana ne nyonso babotamaka bazalaka matoi milai sikoyo soki ye aboti mwana wana akozala mpe matoi milai sere aboyi ye alobi te fo alongola ake alongolisa zemi ake nolongisele zemi de fois sere akufi sikoyo papa eyindi kuna baser na ye basambela kuna na eglise balingi te bafilme bango bazobamba mabanga loyenge na biso papa kobeta biso ezalaki likambo po biso voilà tokomi na suka nzambe kolo yesu oza wapi makambo ozomona tozomona te naoloba mingi te pas trop de commentaires merci à toi Club Boa César Ngadi ndengo pesa agradimu il y a toujours confiance pesa agradimu il y a toujours confiance. Merci à toi, ma grande sœur propre, Miss Soldat, Balobi Congo Show. Merci à toi. J'irai toujours Elo Kwana, Isa, Elo Nzamba Pesio. Merci à toi, Abel Matameso, cette vidéo. Ah, mon oncle Abel Matameso, je suis toujours là. Je fais mon boulot. Hein. Je fais mon boulot. Dans la tante Natala, ma voisin. Moi, mon souci, qui est mon boulot. Nasaka boulot, nangai. Merci à toi, maman Miline Zemba na Londres, motema tous pepele ya mbetolo. Ah, maman, yonde mamat, maman motema. Toujours soudé, na gradi mouya. Ah, merci à toi, na bosa na engaye. Kuma Senzamba Norvège. Ah, Kuma Senzamba Norvège. Na lobi bolongwe na carnet. Hein? Bolongwe na carnet d'adresse même ti na carnet mutu bolongwe pasi osula mabe moni yo osula mabe na bua kuna zwa 0 joli bongele président à tous les amis de Club Boa wana pe na moni bato azalaka wana pour nous soutenir toujours les amis de Club Boa ke dorse venanga kedo wapemela na moni yo venanga waka Milton waka vraiment on a battu simbi les amis de Club Boa au kanga Club Boa sakanate les amis de Club Boa donc ibango on a dit simbi ango là je salue ma maman chérie ma maman chérie Félite Kadiozo la Matameso ainsi que mon père Willy Mouya ba bota gradi Mouya kitoko wapi maman Mimi Bongele Jolie Bongele Emeka Bongele basé belé obalinga gradimu ya basé belé bovik lianza na kata na Suisse plutôt bovik lianza na Suisse basé belé batala gradimu ya Shedo Katanga basa vraiment belé balanda kin réalité na si bo sepeli boyoki mawa boleli bo beti maboko na ba image ya lelo Nathalie montre na kipeo na kipeo wa kitoko te oyebi olobate na kipele oni Nathalie montre nanga ingénieur Kelly merci na sima caméra Lucas Kabashi merci à toi Divine Bombo merci à toi Bazé Belé mon pasteur Germain Tanta maman Kati Tanta Bazé Belé merci nakomi na suka Nathalie Tan Tokata c'est qui na tiki bino Mamé Milinzi Mbana Londres merci au revoir.